AVC ezali bokono oyo ezotungisa population mingi ya mondiale. Lokola babengi yango AVC ezali abréviation ya bokono oyo babengi accident vasculaire cérébral na molai na yango. Zolakisa interruption ya circulation ya makila na niveau ya cerveau. Et interruption na eko koma soit que vaisseau sanguin et pasuki na kati ya cerveau, soit et sali otobengaka obstruction tope kangami makila ezoleka lisusu te. Et conséquence et kosala que oxygène ezokoma lisusu te na niveau ya cerveau et ekomema otobengaka ba trouble neurologique na kati ya bomo ya moto yango wana tobengi na lopoto bokono ya AVC tope accident vasculaire cérébral. Esengameli na bomo ya moto tango moto mbula ezopusana esengeli kozala na alimentation moko tobengi alimentation saine, kolia lolenge nyonso te. Tozomona kolia ya mikolo oyo ekomi mingi biloko ya malili, biloko ya chambre froide, kolia biloko ya mafuta mingi, kolia biloko eza na graisse mingi, kolia biloko eza na mungwa mingi. Mais à un certain âge, ceux qui bambola ekomi kopusa na âge ya 40 ans, 45 ans, 50 ans, tosengeli biso bato koyeba kobongisa alimentation na biso, kolia biloko ya mafuta mingi te, kolia biloko ya mungwa mingi te, kolia biloko ya sukali mingi te, kolia biloko avec beaucoup de conscience, de façon que alimentation na yo ememela yo problème était plus tard. Et lelo ezali mokolo ya mokili mobimba za kokanisa na tina na oyo babengi AVC. Yango tozobenga mayele ya population na biso tosengeli kosala bokebi puisque koya na poisa lokola accident nyonso yaka ekoyela yo na poisa, mais esengeli na yo omibatela na oyo tobengi ba facteur de risque wana. Ozali moto belaka maladie ya tension esengeli oyeba na koluka soigner tension wana po ete mema na bokono ya AVC te. Ozali moto omelaka cigarette ndeko keba cigarette ekomema yo na bokono wana AVC. Obelaka maladie ya bokono ya diabète yebete diabète ekokomema yo pe un jour na bokono wana AVC soki ozali kosoigner yango malamu te. Ozali moto oza na munene mafuta mingi na nzoto yeba ete oza exposé osala AVC. Ozali moto osalaka ba activité mingi te, sport osalaka te, ofandaka mingi na ndaku osalaka eloko moko te, yeba ete oza exposé osala pe bokono wana AVC. Donc to bendi population na biso mayele ete koloba ke AVC ezali bokono ezali réel, ezokoma na bomo ya moto kokomela yo kokomela ngai, etali sexe te, etali âge te, etali race te, mais etali yo pe etali ngai, tomi batela na kokeba na ba facteur de risque ototangi.